kolekisa bandeko ezali kopesa ngai pasi pe mawa pe na lobi ete ba peuple congolais modèle tozali kokendele boko yoka mokolo mosusu moto akufia na poto po ete trop c'est trop oyo ekomi kolekisa bandeko il faut kotala likambo malamu po ete bato oyo bakomi na kindoki ezali nde kindoki bon ketu premier oyo azangi kindoki te okomona moto mobimba tala na mbembo lokola basupu ya ngombe ekangami ye na monoko mpe azali koloba aza koloba mpe nzambe ya Simon Kimbangu boni azali koutilize kombo ya papa Simon Kimbangu na makambo na ye babetisi ya bozoba vraiment ezali mawa nakomi komona bakongole baza susu normal te mpo na nini makambo bozali kosala boye wana nyonso to bamakambo ndenge banda les terminateurs azali kotinda bino après avoir vertige azangi mokonzi andimaki te ke un jour Joseph Kabila akosala ba œuvre pe si vertige ye atikali na poto a sans papier akomi koforcer de bino bato ye boketu premier yo penza il est très mon oyo il est trop bien tel côté yo koyebisa bato nini bamakambo ya oza koloba liboso ya plateau babiloko bato baza koyebisa yo avant okota na studio ye moko oza ta na idée te zoba ya pamba aza kosakana mpe koloba ete moto moko te atia motuka na nini yo nani boketu tala bapeuple congolais tomoni ko boketu oyo ko akomi kolekisa mais lokola azali kaka zoba okosutuka kala te tozali koyebisa justice belge ekokonvoke yo zalaka kaka na elengi yo na koya koloba ete ngai boketu premier ngai mais zala sur kala te justice belge ezali kokonvoke yo na babozoba nyonso ozali kosala po ete tango yo ozali kosala makambo wana ozali kokanisa ete bato bazali kosoutenir nga me yebaka ete mokolo justice belge ekokonvoke yo mpe makambo na yo tango ekomata nzete yebaka yango tozali koyebisa ete ni ngwanda ni moto moko akosala likambo mpo na yo mpe yebaka yango ete esika na yo ekozala na prison na Belgique soki bato bazali kokanisa ete biso bato ya radio Zoom mil tozali kokosa avenir ekopesa biso raison lokolo oyebaka makambo te yebaka ete babelge bazali kotala ka na yo malembe yo bakokanga yo mpona babozoba oyo ozali kosala papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba. Sans plus tarder nazali kokota mbala moko na kati na dossier oyo na likambo oyo etali il est très ya boketu dernier monoko supu bandeko ba bolingo biso ba congolais tokomi kotika ba makambo mosusu oyo tokoki kotika te parce que trop c'est trop ndeko tangu yo yaki na poto awa oyaki po ete lobi ete oye awa po ete poto zali mboka ya démocratie oye po osala ba faire na yo po lobi osunga famille ndeko yo tango ozali na poto awa oyebi combien de personnes combien de têtes oyo bapansaka na yo kuna na Congo balobi ete ya ndeko na biso ndenge azali na poto soki atindi eza kosauve biso olie okontinue mosala na yo ndenge ozalaki koyede bandeko na yo oye komikomisa combattant moko toloba kutu combattant moko ya bozoba bandeko rapport nini ezali sikoyo ke batiki makambo ya miziki bakomi koloba sikoyo ke bapesi embargo moto akoki kotinda zo motuka na Congo te. Ça c'est quoi ça? Bon wali teke wana bakomi kosakana na bato tala babiloko ndenge boza kokende nango boketu premier sala keba toyebi sio ke sala keba po mokolo mosusu ko okokamwa okozwa eloko moko okokamwa parce que wana ezali sous démocratie et comme qui dictature bandeko tozali quand même na ba pays oyo ba pesi biso ba liberté d'expression ba pesi biso moto nyonso za la libre na kati ya makambo. Comment expliquer boketu premier a comme koloba ete ko pesa batu ba loi bandeko ba papa minene ba tata minene o bazali na poto o ba sala ba faire na bango yo kende koloba na bango te à partir de lo mutakoti na su mutuka na Congo te yo nani boketu premier soki boketu dernier yo nani monoko supu. Et puis mon temps passe à quoi na pembedi aza koloba ete un juriste bandeko o aza juriste te bandeko là ndaka ba déclaration aza juriste te c'était un escroc tout à fait
Yo zomona mutu mobimba Congo alongo. Azako kende kolalela mwasi ya matungulu de 8h jusqu'à 23h na divan. Est-ce que wana za juriste? Pour l'année qui bino moko même ndenge batu ya radio buka lokuta. Ndenge batombola ki mungongo pona kokembisa ye. Balobi keba na mwasi ya mowei. Est-ce que oyo za juriste? Juriste mobimba azali koyeba fonctionnement ya CPIT. Comment il fonctionne? Lokola liwa ya matungulu azali koloba ete il faut batu ya CPI bakende makanga nani Joseph Kabila bien ba promoteur ya liwa ya matungulu. Est-ce que CPI ezali pona ba cas individuel ou bien CPI etalaka ba makambo ndenge balobaka ete génocide en masse? Juriste mobimba yebi ata ba code ya nini te, ba code pénal ya makambo etali loi te. Asa ko yakanga na ba mikando yemo ko imprimer ngo na internet a luki asa ko yana ngoza kota un juriste bandeko, un juriste jamais ko yana ki yo wana azui ba papier asa ko tanga loi bo elobi bote un juriste ko asa déjà na ba loi yango na moto azali ko loba yango mbala moko yana moni ete poye bake bakitisi ozalaki penza na ozana sagete ozana sagete omoni ndenge journaliste akitisaki yo omoni ndenge Stella akitisaki yo po ete Stella lobi ete bamakambo nyonso yo oza koloba eza nango problème te po ete bato bakokeleka na Google babeti bakoyeba elobi bo omoni oza faux juriste oyebi musala na yo te oza nde kuluna yo zomona mutu juriste mobimba oyo aza koya liboso ya devant la caméra azali koyekaka na makambo ya violence oyo juriste ya ndenge nini? Alors oyebi musala na yo te. Un juriste avocat azalaka toujours neutre parce que oyebi te ke ntango mosusu parti oyo lelo ozali kolinga neti koagrese bango koloba makambo ya mabe ntango mosusu un jour bango kozala mpe na problème bango koyepa na yo monsieur alongo tozali na problème moko boye talela biso. Avocat azalaka toujours neutre. Avocat azali wana mpona kodéfendre même bacriminel même bato oyo bayebi ke moto asalika mais avocat azali kodéfendre mais yo oza koyeba lisusu role na yo te po ete okomi même kosala bamakambo moko okomi vraiment tata koko ya kuluna to tata ya kuluna na kati ya Belgique. Boza koloba Joseph Kabila makambo Joseph Kabila asali na Congo bino bato ya deuxième république bosalaki yango ba œuvre oyo Joseph Kabila asali yango nde ekomisi bino mitema mabe ekomisi bino mitema likulu bokomi koloba n'importe quoi. Joseph Kabila azali moto oyo azali kolakisa ba œuvre na ye. Joseph Kabila azali moto oyo malobe belembele teneti bino bandeko po tolakisa bino ke bino nde bozali bato ya lokuta botala bokosi bakongole na makambo ya dongo ona dongo boye nzoka nde na dongo eloko moko elekaki te bolie bapeuple congolais bambongo bandeko. Il faut komituna bino bato ya mayele est-ce que bato bakendeki na bango bokila basalaka bango lisusu mabe mais bango baza kopréféré bakongolo baza na poto kosala bango mabe otekela bango bakarte alors que situation ezali mobulu na kati ya poto balobi ete bato nyonso to bazali kolanda bamakambo oyo soi-disant combattant oyo boyeboye mikanda eza te mais bazwi bavandeli yango balingi koyebisa bango te mpo na nini? Bandeko congolais à un moment donné biso moko bakongolais tozali koboma na kaka wana poto ezali te lutte contre Joseph Kabila ezali te lutte contre ba femme violente ndenge bazali koloba mais ezali kaka biso na biso tozali kobomana mpo na nini? Moto na moto azali kolela intérêt na ye ekomi course contre la montre mpo na nini? Bango bazali kosala fortune bazali kotekela bino bakarte alors que bayebi ke situation ezali nango mobulu moto moko akozwa mokanda na poto azali te bayebi ke situation eza mobulu baza kotekela bino bakarte baza kotekela bino bapapier ya baparti alors que il n'y a rien mpe baza kosenga bino bacotisation po osala mpona radio buka lokuta. Radio buka lokuta ce sont des escrocs toyebisaka bino yango ntango nyonso ce sont des escrocs. Vraiment tozali koyebisa bino bapeuple congolais makambo oyo biso tozali koyebisa bino lelo
mokolo tango mosobo boya koloba ete ah ba journaliste ya radio Zoomel 1000 balobaki wana ezala ekozala trop tard wana nde boya komona ete ah soki toyokaki bandeko vaut mieux joie ba précaution libela ke olobaka soki na yebaki parce que lingala ya soki na yebaki ezalaka mabe po tango oza koloba soki na yebaki tango mosusu perdre makambo ebele bandeko il faut bomituna ye moko ngwanda azali sans papier azalaka na mukanda te comment expliquer ngwanda ko kosala tout pratique la bino bakate po lobino bien loba ete bokozwa mikanda po ete na parti à Pareko mais il faut bomituna il faut bozala batu ya mayele po ete mutu oyo alakisaka batu nzela il faut ye moko azala mutu poko exemple bandeko ye moko kuta azala mukanda te et bongo comment expliquer ye kobanda komema bino po loba ete aza kolite po na bino po bino bozwa mukanda mais il faut bomituna lelo ba congolais oyo bazali kozonga oyo bazoni bango avion mobimba bomoni mutu ya ngwanda kuna po akende ko défendre bango bomoni ata mutu ya moko ya représentant moko ya Pareko po akende ko représenter bango ata avocat ya Pareko mais bomi tuna kabandeko bosala makambo ngulungulu te yona tozali ko ebisa bino bandeko ba bolingo il faut boyeba yango ete bato oyo bazali ko tchabino na kati ya libulu bazali kolinga kotia bino kaka na kati ya libulu bandeko et puis yangana tozali koloba mama Armatungulu soki azoki reje pe bapesaki na ba amende parce que akendeki ko choisir moto moko un aventurier escroc na kombo ya Alongo oyo alobi ete un juriste ye aza juriste te juriste mobimba yebi te ke CPI etalaka baka oyo bato bazali kosala bamakambo na ndenge ya génocide mais azali koloba mpona liwa ya Matungulu aza kosenga ete bajuge ya CPI bakende kokanga bapromoteur ya bamakambo wana quelle réflexion baraisonnement moko trop bête même aza koraisonne kaka neti mwana ya kuluna mutu mobimba aza koincite bato kaka na violence oyo juriste ya ndenge nini oyo ezali pasi mpe mawa oyo nyonso to ezali bavertige baevre oyo Joseph Kabila aza kosala na Congo baza kokoka kodigere yango te bandimaki te ke Joseph Kabila kosala baevre ya minene bandeko nzambe ya kobanda koconfondre bino toujours bokozala kaka bato ya milelo wana poto bokozala kaka bato ya pasi bakomona ndenge bokobanda kotelenga nawa bokoma kaka bisengasenga lolombo tango nyonso basi bayeba bino bato na banganda bakoma meme kobanga moto akosomba mwa mulangi na ye ya bière avandi na esika moko ya kobombana po ayebi ke ah bato oyo bamobutiste oyo na bana ya soki balekeli ngai yao mulangi na ngai oyo kokoma ekodiminue ekokita na se basi bayeba bino lokuta na lokuta kaka verité eza te kati na bino kobota kaka makambo ya lokuta baza koyebisa bino ete boya tosangisa mayele tokende topesa po ete mboka ekende liboso boza kolakisa kaka ke criminalité na bino voyouté na bino awa na poto bandeko baangolais boyebi combien de temps badécennie boni oyo baangolais bazwi na baguerre na bango boyebi combien de millions de congolais oyo bakufa mais lelo ntango Congo lelo ntango Angola esinir balobi boto tonga mboka boyoki baangolais bakomi koloba ete ah non bakomi kotanga nombre ya bamoko bakufa na Angola non bangolais baye basangani babandi kotonga mboka lelo soko okende na Luanda okomona ndenge bazotonga Luanda okondima te soko otali ndenge baza kotonga Angola okondima te kitoko me bangola bakongolais batikali kaka na bozoba na poto kolobaka bamakambo ya pamba lelo bangolais baza koseka biso barwandais wana bino boza koloba baza koseka biso mpo barwandais baza kokende na kati ya distraction na bino te barwandais lelo malgré génocide na bango baza kotonga mboka e bino bokosangisa mayele ka mpo totonga mboka kaka bamasolo ya buzoba ya lokuta kokosanaka pamba o biso ngai boye o biso bonga nazalaka komando na ntango ya Mobutu ozalaka komando me bakando ko ntango bayaka pakataka mbangu mpona nini botika kopesa batitre wana ezali soni bamiyibi ya pamba boye na poto awa boza kolinga kodistraire bato oyo bazali na bamoye na bango boza kolinga kokosa bango na masolo mpona kolia bango bambongo boza kozwa meme bambongo ya bafaible yango banani ba sans papier
bato baya boza kokosa bango osoko sali boye soko sali boye tokopesa mukanda boye po ete soko zui okosi mukanda na bakopesa mukanda makambo ya lokuta na lokuta kaka